Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or. Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Comment Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprendre, Ozika transport Moko. Transport ya Victoire Gambela. Na lobi bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So ko yena Bongolo ba. Malama ko koti otuni avenue Irebo Zawapi. Ba la question avenue Irebo numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Bon Ozana page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc dis-toi tina Zander, tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor na chaîne, banini, eza, na YouTube, ezali. Oh, ala gérante na biso, ala gérant na biso. Numéro na biso à téléphone ezali, jamais kozanga. Numéro à téléphone ezali 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozali na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozali biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Communauté de bienté mais na Kinshasa nazwa ilo côté mais ndaku nazaki nango avant mariage bazwa oeza siège ya Barumbu o ya UNC yende mutu aza ko utiliser yango. Je n'ai rien, papa Fabien. J'ai tout laissé. J'ai laissé, je ne suis pas... J'ai arrêté de me battre parce que ma santé, je m'épuisais. Parce que avant, on a mis l'arbre à poison 2 fois. 2 fois pour nous balayer, papa Fabien n'a pas caté. Mokiliza mabe, papa Fabien. Na komi na suka. Ba, bolimbisa ngai. Bon, maman, mais gars, qu'on reprendre l'esprit parce que c'est important au moins ce qui se passe. Papa Fabien nazaka mutu. Abombi na obombati wapi papa Fabien. So lelo nakufi baosala matanga munene bakoloba baeloge beli papa Fabien. Bana nanga baza na eloko te. Azwa nyonso apesa mita. Ata eloko bana baza ba locataire mais ça eloko te. Pour mutu il faut obunda na vie. Mais j'ai droit quand même à la vie. J'ai connu cet homme, il n'avait rien. J'étais jeune, j'ai eu mon premier enfant à 20 ans. Il n'avait rien, mon père était gouverneur. J'ai galéré avec lui. On habitait à Télécom. Il n'y avait pas de courant, pas d'eau. Pas de baloba qui a Salélinka Kizi. Tout galérer ensemble. Tinandenge tozui. Moi, quelque chose. C'est un homme qui trahit tout le monde. Il n'est pas stable. Mais maintenant, je suis à bout. Je suis à bout. Parce que comprendre esprit parce que Moni il faut que vous allez un peu forte naebi c'est une situation très très dure d'après Nengo Zaego expliqué yango mais il faut y avoir principe moko que pour résister il faut exister d'abord. Ça signifie que vie nayo, santé nayo, ils sont importantes pour les Congolais et puis pour la base. Mais là, poison, na bima miraculeuse, document ils ça signifie que Nzambe azobenga dans la courageuse. Les lots sont ndigno manami soit batou. Peut-être que c'est voilà, on ne sait pas mon kili Vital Kamerhe. Moi je ne le condamne pas dans l'histoire n'a binoté, mais Dieu est toujours du côté des justes parce que l'explication de nos opé ça. Ceux qui bandako par exemple na kombo na yo,
il doit y avoir... Bon, il y a les cas, pour que l'on baboto lango, tolo babongo. Donc ça signifie qu'en d'autres termes, il a fait à ça trafic d'influence, il a fait jouer combo naie, na justice, pour que biloko na l'on a combo naie. Eza bongo papa Fabien. Tangu na ye awa parce que ayebaki teke tangu na yaki na Kinshasa na memaka ba originaux ya ba papier ya ndako te natikaka yango na Afrique du Sud na memaka ba copie oyo ezalaki certifié sikoyo tangu ngai na ye awa na Afrique du Sud après divorce et que n'a m'y retrouvé sans rien ici aussi, j'apprendrai que na Kinshasa place naza locataire na Bibwa na avenue Laka numéro 5 na Bibwa naza locataire kuna batu bakoti bapie biloko nyonso tu bazwi ba document bazaki ko ba menacer sentinelle bayebisi abimisa kaka ba document ya ndako. Donc problème na bango yango wana me bazwaki mezaki nango ba originaux te. Maintenant je me sens en insécurité parce que les originaux j'ai ça ici en Afrique du Sud et il le sait. C'est trop des choses à la fois. Demain je dois être opérée, mais est-ce qu'il va pas envoyer des gens venir ici à mon absence ou bien il veut me tuer ou quoi? Je ne comprends rien. Je comprends rien, papa Fabien, Natsuki. Bon, maintenant... Oui, appartement na biso, oh, maman Bijou Lobaka, appartement simple. Tous on a deux sortes d'appartements simples. Tous un appartement simple, oh, ezali à $15 par jour. Tous allez l'appartement simple, oh, ezali à $20 par jour. Maman Bijou soka koloba $20, koloba 20 euros, ça dépend ya pays ni oyo vandi, parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na 20 euros par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na 25 euros par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona, bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Tous un problème ya maïté, tous un problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Au cause la journée d'ici. Ndakuna biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou le bakanda ku ya $15. Zo yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Bengangai na pesa ka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombete. Si vous avez besoin ya ko vérifier ndakuna yo avant benga Mama Bijou, avant ça au sala à compte na Mama Bijou, benga la pesa au numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso ezawana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre.
ozali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo, ezali na ba mbetu ba éponge na conditions internationales. Kaka wana restaurant ya Kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na katana kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya Kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kat nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te wanda ezali eye na kati ya Matonge maison de passage na biso ya Goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain, chambre, na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali. Appartement ya pamba lokola. Chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme koki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro ozomona. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture, elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture, elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.